epesi pasi epesi mawa tokosala ndenge nini mpona bato ya motindo oyo nzambe na ngai. Esprit à piton, esprit à bondoki, yango etambusaka ba faux serviteur de Dieu. Akosimba yo kokwea o, Yesu akoyisaka moto te. Akosenga yo bambongo, ayebi ata poche na yo te. Akoprofetize pona yo, euti pa ya Nzambe te. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Esprit à piton, esprit à bondoki, yango etambusaka ba faux serviteur de Dieu. Akosimba yo kokwea o, Yesu akoyisaka moto te. Akosenga yo bambongo, ayebi ata poche na yo te. Akoprofetize pona yo, euti pa ya Nzambe te. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur libo, tana Nzambe batu Yesu akufela bande ko ya biso. Bien-aimé Nzambe apambola bino bisika no sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, bolanda bino moko video oyo ya Mike Lambai, un impudique ya movaza abebisa ba fille ebele na basi ya mabala na groupe na bango wana obemisaka bana mike wana makamba lukuta wana abebisa ba candidate abebisa na basi bakenda kuna soit des ba juriste abebisa bango na vaseline, faux serviteur de Dieu, fils du diable. Ti lelo bomitu na kate via Peniel mutu abebisa vine yeyo mais lokola boza ba fana kwiti bino bolanda ka batu epesi passe epesi mawa bien bolanda bino moko tipo yo après tozonga au nom de Jésus-Christ. Fausse doctrine na komba Yesu pe pozango na disciple na ye bato ye akufela mekulusu bakomande baungu na bino nzoka Yesu akebisaki biso bakoya mingi na kombo na ye bakosala pe bamiracle ndenge na ndenge me bazali ya ete o bekonanga funga epesi pasi epesi mawa tokosala ndenge nini mpona bato ya motindo oyo nzambe na ngai. Esprit à piton, esprit à bondoki, yango etambusaka ba faux serviteur de Dieu. Akosimba yo kokwea o, Yesu akoyisaka moto te. Akosenga yo bambongo, ayebi ata poche na yo te. Akoprofetize pona yo, euti pa ya Nzambe te. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Esprit à piton, esprit à bondoki, yango etambusaka ba faux serviteur de Dieu. Akosimba yo kokwea o, Yesu akoyisaka moto te. Akosenga yo bambongo, ayebi ata poche na yo te. Akoprofetize pona yo, euti pa ya Nzambe te. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur libo, tana Nzambe batu Yesu akufela bande ko ya biso. Bien-aimé Nzambe apambola bino bisika no sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense tant bien-aimé, rempli du Saint-Esprit, na but moko kaka, yakobinga na ba faux serviteur de Dieu. Mais pour oyeba un vrai messager, a changé ka message te, ata ba pesier bambongo, ata ba corrompre ye, ata ba bêtier, ata ba humilier, a changé ka message te. Un vrai messager de Dieu, a changé ka message te. Quel que soit le problème, epesi passe epesi mawa. Bien-aimé dans le Seigneur, tozi vidéo moko, ya type oyo, na komo ya Mike Lambai, faux serviteur de Dieu. Tala azui numéro ya sika. Azui numéro ya sika. Alandis ko ba Joël Tatou, bien ko koisa batu. Yesu ko isaka motote bien-aimé. Peuple africain, peuple noir,
Qu'est-ce qui se passe na mituna bino? Bazo sakana bino ba bêtise ya boye. Baza ko sakana na bino pona nini? Ba koko na biso bazalaka ba esclave. Esprit wana etikala na batu ebele. Bien me batu ebele bazaka ba esclave. Mutali kaka na sima ya moto. Po alia kaka na sima moto. Po alata kaka na sima moto. Bien me oyebi ko se prendre en charge te. Et puis c'est pas c'est mawa. Et puis makambu ya nzambe. Ndingi na makambu ya nzambe et comme sous makambu ya batu. Esclave ya batu, papa pasteur, papa prophète, maman prophétesse, maman mbikudi. Oh et puis c'est pas c'est mawa. Bo mesana nde na makambu ya banganga. Yango nezolanda binoti na bonzambe. Yesu alobaki sortez du milieu d'eux. Bien me pesi pas c'est mawa. Tipo yo mai kalambai. Ayena ba numéro sko ko koisa batu. Alandi ba Joël Tatou. Voilà. Wana umona batu batondi na église. Ndeko nanga soko ndoko tilola soko koi ndi masumu esili soko koi ndoko bimona na nzambe oh ndeko na ngai pourquoi bazoko sabino sortez du milieu d'eux ezali bana na satana bazo na makambo ya satana bazo ya kokosa bino na but moko kaka ba s'enrichir na kombo ya Yesu bien-aimé dans le Seigneur bolanda bino moko video oyo ya Mike Kalambai un impudique ya movaza abebisa ba fille ebele na basi ya mabala na groupe na bango wana obemisa bana mike wana makamba lukuta wana abebisa ba candidate abebisa na basi bakenda kuna soit des ba juriste abebisa bango na vaseline faux serviteur de Dieu fils du diable ti lelo bomitu na kate via Peniel mutu abebisa vine yeyo mais lokola boza bafana kwiti bino bolanda ka batu epesi passe epesi mawa bino bolanda bino moko tipo yo après tozonga au nom de Jésus-Christ. Fausse doctrine na komba Yesu pepo zango na disciple na ye bato ye akufela mekulusu bakomande baungu na bino nzoka Yesu akebisaki biso bakoya mingi na kombo na ye bakosala mpe bamiracle ndenge na ndenge me bazali ya ete o ndeko nanga fungu bien aimé la maudite bondela yambo de to passo la makomi au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci tala makamezo le kalamokili papa heureusement télémisi biso papa pour to la musabano ya yo papa bakabonana bato yo nzambe yango to changer ka message te pour message na biso eza bato balongwa na boumbu ya ba faux serviteur de Dieu balongwa na boumbu papa ya musique ya mokili bakangi bango papa balongwa na boumbu ya ba faux politicien ba ko bebisa mboka papa yango zo tinda biso pona bano ya yo bato Yesu akufela bayoka son de la trompette bakabona na batu ya mabe pe na makambo ya mabe papa poete babikisa milimo na bango papa natiki message na maboko na yo yaka kote ya bano ya yo pe kokwisa banguna na biso que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Oh, bien aimé Hosanna adresse à bien awa pembe na pembe vérité de very révélation de rêve uniquement pour na bateau Yesu akufela bien monsieur Yesu akufela yote olandaka ba faux serviteur de Dieu orolanda nzambe Yesu akufaki pona yo mais yoka na sima ba serviteur de Dieu pasteur na biso église na biso oza perdu misusu kuna kaka na musique ya mokili moumu ya ba misi ya mokili akomane esclave na bango kolobela bango akoki même ko bumbisa yo pona mutu lokola ye epesi passe epesi mawa mususu kuna esclave ya ba politicien ora zala un vrai patriote ora linga mboka na ye kaka batu kobundela batu kosonela batu akofingo pona mutu epesi passe epesi mawa mais nous parlons pour le roi des rois alléluia le créateur de toutes choses alléluia le seigneur des cieux et de la terre Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu fait homme. Bien-aimé, réveille-toi. Oko kende life lo pamba. Ozo pema, ozo sepela. Mais mukolo peme kozalate. Oko kende wapi. Molimo ne ko kende wapi. Yangoyo, olanda nzambe. Tika kolanda batu. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Confiez-vous à l'Éternel. Et pesi passe, pesi mawa. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Hosanna adresse à bien. Bien-aimé, Hosanna bala ba Yesu. Simplement c'est quoi? C'est le créateur de toutes choses. Il a envoyé ton frère pour être Ngolo bongo bien aimé ozala yumate ozala malanda ngombe te ozala suiviste te ozala un véritable enfant de Dieu
charismatique. Hôtel et la kaka nzambe et le komemo lola eza dimité eza église batimate eza baptême doté eza sainte ce sont des choses charnelles. Et le komemo lola eza obéissance, l'abandon du péché, la crainte de Dieu. Yangonde komemo lola, yangonde Satan ko kimayo et puis si passe et puis si mawa. Bien aimé tikete nzamba pambolo ndozuli ba kuyo kolanda ndeko na yo. Bien aimé voilà. Et puis si passe et puis si mawa. Ba faux serviteur de Dieu. Ba zona ba numéro ya ba magie. Pona koko sabino esprit à python. Et on te en verset moko, na Acte chapitre 16, on a verset 16 à 19 et je vais prendre mes lunettes pour n'attendre malamu. Alléluia. Bien aimé, il faut n'attendre malamu. Il faut au kabouana batoyo. Il faut comme même esprit nanga frère na yo. Bébé tengana ko koya na makambo na bangote pour les véritable enfant de Dieu. Yo faut comme loko langai. Balia yo mbungote. Ba sakana na yo te alléluia. Ba nzambe ba kabana naka. Mais yo bazo botulu mbungu, bazo kosa yo, okoma esclave et puis ba mimio pe na lifelo nanko. Yango je vais échever les lunettes pour n'attendre malamu. Alléluia. Pour ceux qui n'attendent ma bête ngo kufa papa tuno papa. Na tire kana bango pour faire fatanga ma bébé mais j'ai mis mes lunettes. J'aime quand j'ai mis mes lunettes. Quelle grâce. Dans un Acte chapitre 16, dans on a verset 16 à 19 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Comme nous allions au lieu de prière, alléluia, une servante qui avait un esprit de python, alléluia, une servante qui avait un esprit de python, alléluia, et qui en devinant procurer un grand profit à ce maître. Voilà. Alors, et qui en devinant. Et ça, batu oyo, a kolbelo makambu oyo koya. Voilà. Azako prophétiser ponayo. Voilà. Azako simba ozako kweya. Voilà. Bien aimé. Et ça, esprit à python. Et ça, esprit à nzambete. Tout ce qu'on est versé na biso. Procurer un grand profit à ce maître. Vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Voilà, azolo ba makamba solo, boyoka Paul, bolanda batoyo, baza basali ya nzambe ya solo, mais Paul a talié à mon esprit oyo, eza ya nzambe te, mais azolo ba ne makamba malamu, mais bien aimé esprit wana, est-ce que eza ya nzambe? Tout ce qu'on est versé na biso, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ah, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Oyoki, bato bande ko tinda mwasi wana po bazaki na profit, bazaki ko utiliser kaka po balia bambongo, basala ba plein, bien aimé tango Paul a gangelier, esprit wana bimi, bien aimé bazu Paul, ba mimi pa ba magistrat, ba kene na boloko. Yango bien aimé bokeba bato bazaki ko te ya bino, esprit ya python, yeso ko isaka mutu te bien aimé, yeso asilisaka bato bambongo te, yeso tongaka bandako te na bambongo ya bato, bazako kosa bino, bana na nzambe bakabana naka, okotika moninga na pasité, ndeko nanga yeso kufaki pona yo, ce que Dieu te demande, bien aimé, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché, tambola na crainte de Dieu, tambola na vie de prière, tambola loin du péché. C'est ça un enfant de Dieu. Baza koko sabino, bien aimé, batela bonzambe na yo, mutabe bisa bonzambe na yo te. Kabona na batoyo. Yuko loko nzamazo ibisayo awa. Nazana 1 Corinthiens chapitre 7, laquelle on a verset 23. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Bien-aimés, vous avez été rachetés à un grand prix. Qui t'avait racheté? Mais c'est Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Zambe, à la tinzoto, à komitika na croix. Ayeba tangise makila na bateau yemoko akela. Bien-aimés, pas racheter ma sumonayo. Yangozo bisayo awa. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Pourquoi vous allez esclaves ya bateau lokola yo? Bazo memona li felo. Kabwana bato yo, ils ne sont pas de Dieu. Déjà nzambe avanda kana ndako bato mukili batongite, basali ba magablo na bango, ezali ba magablo na bango et puis gouvernement pezo soutenir bango po bakanga ka bango te, bazala kana bango kutu bakenda rapete kuna. Bien me bokabona na bato yo. Bokabona na bato yo. Nzambe ayaki pona bato masumu. Pamba te po tika masumu olanda Yesu. Yango lobaki je marcherai avec vous, je serai avec vous. Basa koko sabino, to tambola kande na Yesu.
Yesu mais bino bokena ba bâtiment na bino donc soki bobimi kuna bokangeli Yesu kuna baza kokosa bino Yesu azalaka na yo Yesu atambolaka na yo temple nzambe zande yo kabona na batu wana kabona na vie ya péché Satan kokima yo soki Satan kimi yo wana ozana nzambe mais soki ozana nzambe te c'est kozana Satan alors ndeko na ngai izala na nzambe kabona na bato yo ils ne sont pas de Dieu bongola motema ya solo yoka nzembo yo ekoteya yo au nom de Jésus-Christ. Ami abomwana ndeko Biblos Lokombe tuyembela nkolo ndeko na nga GF Ifonge esengo etondi motema nzambe azwa lokumu. Amen. Tokufelaki bisengo ya mokili ingi batika biso bawa soki biso toza eza shwa ya nzambe alingi tobongola mitema ndeko nyonso ozomona na mokili oyo ezangisa yo lola te. Ésaïe 55 verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Quelle grâce. Moto na masumu suka selifili kokende kuna tende kona ngai tokufelaki bisengo ya mokili mingi batika biso bawa soki biso toza eza shwa ya nzambe alingi tobongola mitema ndeko nyonso ozomona na mokili oyo ezangisa yo lola te. Ça c'est la rumba sainte, rumba isantu, isika bonjo beite. Obongola mitema mokili oyo ekolekango lolembango ya nini nzoto nde putolo tout est vanité. Obongola mitema mokili oyo ekolekango lolembango ya nini nzoto nde putolo tout est vanité. Zambi alobaki akoya lokola oibi akuta yote na masumu yoko tigalanga yoko koma kolela ndelanga Kota kukuma ngako bekete Obongola mitema mokili oyo ekolekango lolembango ya nini nzoto nde putolo tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce!